oyo tozali ekeke nini bino kuna te bino kuna te bitikilanga manano bakete biso tozali na ekeke nini ya boni ya mine de tata wang tata sumbe soko ozali na biblia na yaka tozali na ekeke nini makambo mabebi makama baby kana nontina na likambo ese mana oyo keke mine ya mitano izali oyo ya mitano izali pa mama mokolo mayenga na lubaki na bino likambo moko lobi ba profete nyonso tu ya mokili na yambaka bango solo bobe azalaki te lobi bobe azalaki te ntango nalobaki te kambwana baprofete nyonso tu ezali na mokili nzambe asali baafricain te bamundele bayaki na monkoto 87 na mwa ndako na ngai ya mabe wana ngai nalalaka baprofete nyonso tu balungwaki na putu nalobaki na bino yango soko nalobaki te nalobaki soko nalobaki te kasi bobandi kudute lobi na lubila kibini yango malamu penze ete ba prophète nyonso tu ya mokili bamundele balungu na Amerique balungu na Corée balungu na Chine balungu na Japon oyo balungu na France la Belgique la Hollande l'Allemagne l'Angleterre bango nyonso bayaki na ndako bango batu baya kupesa bisu likambo oyo nalobelaki bino ete muntu mwindu azalaki na boloko koto mine na nkama mine ya mibu 4400 ans muntu mwindu azalaki na boloko mais sikasika wa boloko na ye esi esili nalobaki soko nalobaki te ba mama batata tozali na ekeke nini ba prophète wana bango balubi ete boloko na yo muntu mwindo esili libération conditionnelle ou bien tosalaki ekupirige peine oyo bapeselaka biso boloko donc tosali 4400 ans mais soko totali mais yezo mwana nzambe